C'est ta moto qui simbi. Abo sanake ba vidéo na ezali. Quand Zoujina qui ndonji na wana omoni biso na minicho nema yoso za zemi ya yokata bemi so yebi yango ye Frank wana Frank ye tangu ya zoloba abo sa ye mutakala neza kuna bo nanya za video na ko boko balance lenga ngo ba mona kamo loko anande bando beta papa oh ye ba ne ba omona mutakala na ye o yo loba Moïse Mbi ya moni ya Moïse Mbi ete ya bando salon bazaki na penyel na mbetu nda sala ki video kasi po anita la kisa ke longi ya penyel benyel la koso comment penyel moi sana amaele te ayaki nano meka yen après avoir kolongwa na mabala ba musicien ndenge na poto après ko kende ko melaka ba drogue ko ya ko silisa linga yo sisa na ndako Mike tango moni trop c'est trop na mosali na nzambe na mataka ngomba Mike amati ngomba yokuta mwasi alani na mobali mususu betele maboko lelo to mona ba nani couple oyo nani couple ya frère o nani Atoms bossa la fierté ya libala na bango total couple Moulaja ya papa Frank Moulaja ba sala ata makambo ndenge ni luka mwasi azosa yo do mona mwasi ala telo kwa mukuse yo mosana nzambo olingo yo changer wani faloza nana ketchup a continuer ko sala kindumba a continuer ko zala na mibali ba torturer a publier ba on peut peigner la vie na obala esouté komisinate igela kwa fe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Oh, chérie, je pas chez ni pour les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Dans ces cas, on y va. Oh. Ok. N'oubliez pas, c'est Bindou Biou pour les enfants. Eh ben oui, dans ces cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 0000 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues la Coifficoté, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, pitou-piou, il dort. Trop de nick-nick. Chikicha chikicha cha cha. Hélas. Docteur Jeff Njadi, les détas donnent des dieux. Otapoli mingi, obebisi bambongo mingo keba nzela mingi, mais conseil na kopesa o mama. En tout cas na centre ya papa Afonso landa traitement na yo tina suka ba mama kokata te yaka na centre tradition na yo. Yango na lubile yo. Yuka malari yo yazo saliseko yo. Obesidade, hemorroide, fraqueza sexual e prostática, dor de dente, dor de bexiga, reumatismo e outras doenças. Ngayo nazaki na nya munene tokana na hôpital belé nazoki solution te mais de papa Fonso na suis traitement bien et si les papa Fonso yende mutasimi masolo izande likamba likasa na centre traditionnel naturel papa Afonso 3 ans na libana nga soki nazwi mibimangaka tant tokutana papa Alphonse tosangana na mobali na nga nazwi traitement ndenge elongo bani nazwi zemi na 2011 na boti mwana nga yeyo mwana nga aza na 3 ans. Centre traditionnel natural docteur Afonso. Nayaki mpona lokolo France. Lokolo oyo etulisika misato mais tout temps espéré. Deko soki po bungi benga na ba numéro zana benga de kotola solo numéro na yemo mta yambaka birote yemo kwa yambaka pouye yebi maladi pe yebi ye asali de kotola solo le number 1 d'Angola na minute oyo akangi papa kingandi mama kingandi apeti bango klebo wa mapula koko
Maman, Coco. Oh bon, ça n'a pas. Maman, on a trop ça émission, pardon. Non, il y a mocha boité. Non, il y a mocha tout ça émission. Maman, il y a. Ah, ne m'en souviens pas. Il y a quoi la caméra, il y a quoi? Maman. Ne m'en allez. Ah, t'es là ça. Au moins là, il y a on va faire le loup. Ah, ne m'en dis pas je. Il y a si miel, Maman, batunya sur la zone, na woki la. Sala o. Tala kutunali na sala na sala. Mimi yakana nutetka no mamanda kuwana. Oh ne ma webi ngaso na tiki na lemba. Oya sala prete, biso to bima. Bon que so. Na yo tourner li sous mama pulu kune yindi. Nana wa yesu ali. Nani soki mariki makizembete. Kendo ko makanga pulu nyo se afansa ba. Ya to so na ya to mamboze be ya to so. Non, attends que tu déjà kufi boko tiki afanda. Comment la congolais? Ni ma o tamboli lo ndeni ni. Ya talon. Ya. Iko kono mtolo kama mbo nyonso. Ngana yebi no wa lukela ngai. Kinduma makasi. Madame iko ko. Kinduma no somo. Suka. Boy, vraiment qui ne s'est changé pe quand dans la. Mama vanda. On l'a exacté. Oh, maman là ta exacté. Boni. Ah bien ga bino na ngamo kutu naza bo surprendre nga o ba bien on est surprise. Surprise. Na komika na bina filé. On pega soin. Bina filé na moi papier mouchoir exacté. Ya za la papier mouchoir na makolongolo. Ya wezati. Mapula, limisa ngani na ozo wa tête levé bo tongo na mona ba. Oh ni robe de nuit to pullover. Pullover. Kasika nyoso te pyjama. Myriam. Yana kokite. Tout ça bateau. Oyo kitaki et mataki kiti bino baluba bolingo sa biso ndeti ni na comprendre été. Tout ça par moi yo yeba mambo ezoleka te Myriam. Mambo ezoleka maintenant to ba telo ezoleka. Mike Kalamba inan. Zona no mwasi. Kuba. Eleki mukete. Moïse Mbie ayoko publier vidéo bato mwana bato. Mwana azadi ba kuta na Moïse dépose aka na 16 ans. Siko le mwana naza na 20 ans. Ba fandi 4 ans. Après mon keno obala mwana bato te. Oyo koza vidéo mwana bato publier pona en tant que yo jeune fille le jeune fille wana. Elo ni yango za na ya koloba. En tout cas, merci d'abord Tina Lash Neymar na visite oyo talenton vraiment pour comprendre nga nazana ndaku patron na biso site na pese mbote belé place azali Tina Raf Ngindu et je te salue Tina Lash toza batu ezaka te ke pona mwasi nena bando défendre babilo mo bozanga mutuna makolo soto moni mutu za raison il fallait to pesa raison na valeur nengo tuninga makambu ya mwasi ya Mike Kalamba de 1 an. Frère Mike ndenga zabongo aza musali na nzambe il fallait te bandeni to ko respecter bango benye lisoki pepe ko sopelo ko nini wana qui peut-être na vie ya Mike Kalamba pour à déstabiliser de 1 de 2 à salir réputation na ye de 3 à gagner kaka bana lokwa ba bike mbongo apoto yaka na bana biloko boyaka na bana bakozwa mwa nini azwa valeur et pas Mike Kalamba mbo biso to boyango te ye soki penye liso pe loko nini wana azozwa kaka ba photo o eza mikongo na ba nini na ba cicatrice azola kisa alobi Mike Kalamba ya torturé Mike Kalamba ya salissé avortement Mike Kalamba ibwena botondimi mais bimisa kasi vidéo yango otozozela ya torture Mike Kalamba ya bande ko torturer vidéo ti lelo ezate pour bo comprendre ngo kaka mutu azovanda kaka okansela mutu mabe penye le temps azui temps ya ko publier ba vidéo wana ko publier ba photo mais alias enfant Mike Kalamba Mike Kalamba akushana ye Mike Kalamba botisi bana wana comment mutu koko koma na mutema ya bondo kibongo il fallait zakaka ye. Et c'est sous normalité. Mais bien, c'est comme ce côté de Mike Kalamba. À notre grande surprise, tout le monde qui petit frère, il y a Mike Kalamba, Cédric Kalamba, ou à témoigner qui est non. Cédric Kalamba, Cédric, Cédric Kalamba, botange loko na kombo na. Tu vois dans les familles tina, eza peut-être yonenge tina la chose à la bongo. Famille na bino tamo na pa kulutu na bino pa ko sepela na hote. Ye bien ngo parce que on a tina la ta kitoko ke ba velours banda likoloti na se. OK plus nani perruque na so mesh na osali mutu mususu on sepela na ngote au banda toujours ko envier yo. Mais ce qu'on mona na kaya likambo mo bo fallait kana détruire penza vie ya tina.
bazali siko neza pona Cédric akosaki na ye parce qu'il a témoigné que non Mike mutabetaki Peniel bongo parce que Mike a no suspecté que ye Cédric obima na Peniel de ena no ye Cédric avanda na Mike Kalamba ite ah non Cédric atika lo vanda Mike ite avanda Mike Kalamba ndako moko te ata kutongo yo ebibiso to abaluba te ya to baluba bagarda toujours dignité na bango Mike Kalamba soki déjà monique petit frère na obima na mwasi ne en salle déjà kotisi bachi bindi bachi baou babilo nyonso wana eza propre te pona nanu bano ngomo na tabana Mike Kalamba balinga bazala na ba santo bana na bazana ngote prévané mais ce que ton mona bana Mike Kalamba so batandelo na mona ministre ota mona Mike Kalamba aleki mona ministre et là qui ça déjà be preuve que Cédric azaka muto e kaka lisusu po achuba lisu Mike Kalamba mbeli na mutema bon biso to contete po aza mael eta kizengi yo Cédric place ozali au moins place nyonso ngana okuta no na nzana obando beta o Cédric a kizengi au moins parmi ba les chèques ya mibali c'est na kamwe loko ngotanga obina tinti et beta ka lokwa mo nzete mo ko kamwe loko esala lokwa bino nyonso boza ba capucho ba bigi no tapi mitakala on kito te non kito te mitaka mo sila et na bi vidéo wana Cédric abi vidéo wana ya bando salon bazaki na Peniel na mbetu nda sala ki vidéo kasi po anita la kisa ke longi ya Peniel Beignet la reçu comment beignet moi ça na amaele te ayaki nano meka yen après avoir kolongo na mabala ba musicien ndenge na poto après ko kende ko melaka ba drogue ko ya ko silisa linga yo sisa na ndako Mike tango moni trop c'est trop na mosali na nzambe na mataka ngomba Mike ya matingomba yokuta mwasi alani na mobali mususu betele maboko Myriam, ma bébé ça va faire na biso bandeko na biso ba sœur ebele bazaki ça obi comme les ba sœur au Mike a fiancé mais abala bango te ka ko ke ko bala mwasi da musika siko ben convenient oyo ko ya lelo ye a mona ngo réalité ya nzambe te kadisi bo Mike ajimuka kadisi bo afete lungi bidibi mwenze ka kupinga jila ka bidito siko lo kwa conseil lo attaque grand fanole ne ko bisa Mike lamba iwa baba njimu kwambile chidiba kukume etching coup d'état coup d'émotion bwane na komo chilube koti nzambi nanga yo pe na linga to sa nous interview pour Nathalie ozomona tozomona ke ovanda ki na ba makango no belé awa pona mwasi yo monike okochana ndaku na yo pe c'est valeur au façonner lelo to mona ba nani couple oyo nani couple ya frère o nani Atoms bon ça la fierté ya libala na bango total la couple Moulaja ya papa Frank Moulaja ba ça la ata makambo ndenge ni luka mwasi azoza yo do mona mwasi la telo kwa mukuse yo mosana nzambo olingo yo changer wani faloza nana ketchup wani foza ka nana po nana tango azwe place fali azwe la ka lelo a favoriser ye a pensionnaire avandi lelo nana ketchup yebisanga nana ketchup aleki combien de filles ba basa ba passer baza ba kwa mabala ozomona yo siko kalamba na shibaka ya kuni kumbushimani kana ya okebo mukaju mwanga ta we wanka ye buluku mo edike wakumana no bena ku États-Unis wa babu banda avion mwana baka ojo kumina bikashi muluku bwana aku détruit et ça biso pasi makasi vraiment komona libala ndeko na biso frère Mike ezokende na kokoma vraiment na niveau moko boy akoma niveau ba ko samba ka niveau ko senga ka ba pardon devant public ezo sa biso nyoso pasi makasi parce que dans tala lelo frère Mike banze muna yezo édifier yo ezo kotiso na ba dimension mo boy na même ngai na bato bazo loba mabe ya Mike ba ebiki ye Mike kala. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye.
bazwi wapi. En tout cas bato nyonso besoin qui temps ya ko juger Mike na bandenge moko ya mabe vraiment bo ya mabe excuse zo uta vraiment na minoko na biso nyonso oh parce que frère Mike azaka ye moko te fala le kana TV abando senga ba pardon mais ata biso ba oyo lokola tozala batu déjà to mesana déjà na ye yango vraiment to senga bino pardon ezo uta vraiment na katsa motema na biso boluka place bolimbisa frère Mike. À propos il y a peigné l'elonio conseil nous soit elonio koloba na peigné parce que d'après tout aza déjà maman bote de Mike quelque soit ma bé to zabiso to za mami bali ma bé pesa moi pe ko ça un mois de bobo so no mbali no te mais bozaka ndako mo mais boso la pe kaka mais ma bé ezanga te ba maman biso ba fana ba 15 ba 20 ans ma bala ba no ka bisengote ato que sœur na peigné le conseil no ko pesa o so di remarque ni o ko sala ina o ba acte o ya poser a continuer ko sala kindumba a continuer ko sala na mibali ba torturer a publier ba on peut peigner na vie na o bala esouté au moni loko asali Mike o bala ka lisouté mibali nyonso de ba moni acte bongo eloko ya sali Mike kalambai mobali ni on dit so honoré un an no bosenke na BBC réputation nga de de ayebi ke na bana oyo na che bango wapi de 3 mutuni na komi muta soni ponga so peigner no tambola mutuna se eloko ya sali en tout cas ya continuer na kindumbe za vie na yo sala vie na yo tika frère Mike kimia au monde boke na ba procédure à divorce nzamba sunga tutu Mike wa baba nzamba kwambulisha bakope shimuka ndo divorce nwenze divorce ngaku tu so Mike neti na komo chape Mike ngoke laisse comment linganenga no bando sambela na église n'epoka toko mosolo la nema kasi ouais bon comprendre ya za album ma poula je profite l'occasion de saluer celui qu'on appelle Igo Kolo HK l'homme du moment l'homme a ses pas son mobile moi 2 mètres à tonda partout Igo Kolo ba salutation ngona et pourquoi pas à Ado Diaby point Ado Diaby sur la foi makasi ba sur la bongote Ado Senga déjà na onyonga do singa boité mais ya mapula yo côté les Mike au lobby ko ko pour na front na biso Mike maintenant là tozana dossier o eza minso ya ndiko ya front na biso Moïse Mbie na moni Frank Stemai attaqué Moïse Mbie ngwaza demo ya timta bakaki Yesu na ekuluso na mbala mi balé mais Frank Stemai ndenga leki a insisté musala nzambe je ne sais pas pour comment tina ba niveau wana ko ne ba lobby. La fille a les canaux télé, a réclamé na Moïse Mbie 4 ans, a promis qu'il a libala, mais dans un certain temps, comme on a, maman moi, ils simbaté, esprit, comme on est là, a utilisé un amamsane et misala mabe. Mais Franck, en tant que journaliste, en tant que moutou, à cause de la partie plus analyste, pour y analyser comme mais a débordé ata bisoku tout on n'a pas à la film mais to ko loba bongo tina o France Temai asali Moïse Mbie na ninga zo loba n'importe quoi na ye na entourage na mobimba en tout cas ba fano bolanda bo excuse nga nano pour na ba gros mot on a débordé ce qu'on a minute ye Frank wana Frank ye tangu ya zoloba abo sa ye mutakala neza kuna nanya za video na ko boko balance lenga ngo ba mona kamo loko anende bando beta papa oh ye ba ne ba mona mutakala na ye o yo lo ba Moïse Mbie ya moni ya Moïse Mbie était ye un homme responsable respectueux na mboka soi-disant lo baka français ta mutu kisimbi abo sana ke ba video na ezali quand zujina ki ndonji na wana omoni biso na minicho nema yoso za zemi ya yokata be mission ye biango parce que mobali no lingatike moi sina lelo ba mona ke na TV amemi zemi makolo ko vimba komi salité longue komi lokwa butu mobali oluka toujours abando protéger abando lengelo lokwa liki yo sikoyo ozo no biso na sali émission te na sombela mona pampersité so na sali émission te na ozombongo ala etité azo no tandanu ya ko sala bongo il faut la bando luka ba azo attend à réfléchir loko la coucha soki na 5 mibali 8 mibali 10 mibali aba aoye basiko papa mwana te na bando fondé na kolukele papa nini na ero ndayo chama kambo ya Moïse Mbie na mutu oye bake ozo mema na kacha aneza na plastique soko tali na kacha kuno yo okuta ba boule de tête okuta ba boucle d'oreille okuta na ba kiswa bando ke simbe pa mandona mais zwana nutana yo ye Franck nazo s'adresser na yo o maele te o moyondo bimi le chef au finisi tous les journalistes à mibali parce que ba kambo Franck lo ba Tony Koko lo bangote ya Joa lo bangote nani Charlie Prince lo bangote bango ba journaliste te ba analyste te ba
Ye utu na otangi te po alobaki. Omoni ke binone boko misuko sali musala oyo eza bosala ka analyse ya selo makambo ndezo kendele. Eza teke botala ke toyoka na mutu wana te lokwa likambo bimi fallait na défendre bo non. Franck wa maele toza kize omoni yo mwasi na soke tala mwasi na wana oyo zane na ndaku wana. Amona buzoba oyo sala te. Zemi anapela yoka kike koko za pe ya ye. Normalement ba situation eza bongo. Vraiment, bon comprendre bien pour la Yazalanika VPP vérité pour les Franck Stéma azo finga frère Moïse Mbi. Ako finga soki Moïse Mbi soka bien zoya en charge aboko la papa na boko li maman na aboko li famille na mobimba. Franck wa mayele te komiko tsa buzo bote puso to bandi fingo banda lelo ti lobi tanga kutu na ke bimisa ba vidéo na. Na ke bimisa longo kitoko na bandi ko partager ngo partout ba no pe ba mona ngo. A cessé na buzo ba oyo. Ye mbuta likasu bo vandi tali mbuta likasu. Série onga na yebi soki ba mbuti kidiko nini wana. Baninga ni nyonso bakenda ba poto ti. Ba esobe ba wana basala ba théâtre ba se retrouver ba saisa baza minorote po ba finga Mike Alambai to ba finga Moïse Mbi yo siko zoa lokwa oyaka na tongo ba peso castel moko yo mbuta likasu tata mukolo moko bongo ba pe toujours Nikolo tija mipanzi ba peso na kwanga moko na profaka info soki frega info wana ozo lie ba chelo castel moko meli alobani mama Moïse Mbi kutu boy Mike Alambai eza sens te bozwa ba place na bino ba ki responsabilité na bino omoni atanga lelo na kokate ko yebisa Charlie Prince liloba boy parce que na la Charlie Prince aza omoko ami respecta na makasi ba ya Joe to kokuta ya Joe ya to sana likambu boy to benge ya Joe tata to sala boy to ni koko tozo consulter bango parce que baza ba mibali mo ba se respectaka siko ki zenga Frank bolole oyo akendo zwa tala kisimbi mbebo ano lokwa bakamata mbebo shiriji ba bambene elongi ozo kendo zwa or que zo bossa na tango finga bango ba vidéo no peso circuler na internet siko soki toketo la musi yango Frank alobani senga ba pardon pe siko d'après toi miyama pour la eloko ndenge Frank alobeli Moïse Mbi alobi bien te par rapport toi tu appuies ndenge Moïse Mbi atiki mona bato. Parce que la fille a venu rebeller, est-ce que mobile n'y a pas cause de la valeur par rapport au débat tant Salina Moïse et produire l'eau monter. Bouzo ba fille. En quoi? Ezab bouzo banaï. Neymar, biso nyonso ko komono za relation mona pototi. Fallait déjà penser bino favorisation nyonso. Okotinda pla witote. Katata mutu kasitinda photo. Yosiko yomoko. Okatina mutu ya ngana commence la chirurgie mutu. Taka na kata ya fo. Oni nakati mutu oza bezo elongi. Nakati pe elongi na tindelu elongi. Bosiko batuno chamande chef. Ubye changu mutu chef. Mama bikangisha ubye yosiko zoko bandako. Bangu bisamba ka jowata mutu mu video wate. Ati mujibe eza nani ko difwa ngani Michel Bakenda bazu mutu bazu koto bakangisi. Wele za photo. Tara basali fwe Michel Poisson salé. Basali sardine. Bazu mutu bacha koto mususu le kete koto mususu bakangisi. En tout cas mukili. Nasi dongo ba 2021. Mukili on dirait suka kana 2020 anema. Mais ozomona siko batu bongo. Bonga na ngai nazomona nanu eza totika na seka na mona lokola biso baluba na moko jour moko tomata na taxi o mama obeteli solabi accident moko salemi na première tozalaki ba kinoise mibale na muluba sikonde na lobby baluba ba étranger siko yebisara to mutazo écarté bino ache bino à côté mise en pas ba kino nde bakolo Kinshasa wala ba yaka ba Congo ba Swahili ba to bandundu ba mina sema siko biso baluba bazuba omoni kozala biso ki bokozi bikolo nyonso et bon etanga makika boye ekolo nyonso il fallait pouvoir mutu nyonso bako aiba atikala na histoire ya lobby et tanga makika ka bongo tout monde ba Swahili bazwa et ça les problèmes té bangala bazwe ça les problèmes té ba Congo bazwe ça les problèmes té lelo muluba ko zo siko bino bolinga bo déstabiliser baluba pourquoi
parce que oh bon ça la soto moni Herman tango son excellence président de la République a outé ko kende Bruxelles a ça qui va short na ye ba nini tititi et tambolaki a leto mona son excellence tango ye a concert a beti ça na martira wa to moni ba Michel ba Moïse Mbiye ba Mike Kalamba ba tinande ba imbela nzembo Congo wana mais siko pourquoi on a nazomi tout nezaka ka bangonde bazozo kata ko salir réputation na kata yote pour toi la fille azokosa la Moïse Mbiye makambo. Viens dans le bible, oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana nchangu mais ozo sazade otinaka ba koli na ba chance moko boye banoti na koli mona 2004 ti lelo na 2019 koli yango yate oyebi ke eza la même passe agence eza moko on a déjà mon njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les autres les commenter mbala moko papa ni les akule deseo donc c'est moi c'est ma case JB service et ça kaka on est ça c'était mais ça ce soir kuzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville eza na kati ya Brazza mpona bato bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya terrain moko eza wana ya football modinte maman dit ayenzila moko na biloko maman dit oui nayenzila mona biloko tokoma elobi toza a mpona bino tosa musala mpona bino anja mundeli te mutu mwindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazolubaka leka papa foiseleo umida igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Kanda taba ikote sensi nganda taba Venez. nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Onyokwamaki, osufraki. Habit de confiance dans la famille, okokaki kotonganda côté. Et oui, voici la solution. Fini les tracasseries. Parce qu'avec des caisses construction, rêve na yo kotonganda ke kokisami. Yoka bien. Des caisses construction, entreprise moko spécialisée, expérimentée na construction ya ba immeuble, bâtiment, maison, bandako ya ndenge nyonso, okoki kotonga ngo na T4 construction. Ata ozangi terrain, ata ozana projet ya kosomba ya kobongisa po ya koluka ndako, T4 construction ezali spécialisé na matière wana. Olingi kobongisa immeuble na yo, olingi kobongisa ndako na yo. Olingi pe kotonga ba immeuble quartier Mobimba. Et sa spécialité ya T4 construction, contactez biso. Sans serveur, na T4 construction, toujours na ba architecte, na ba ingénieur, on va aller très qualifié. Qualifié koleka pour na kotongela yo ndako o ezali et kotikala immortel, inoubliable. Oh yes, yes, yes. T4 Construction vous propose aussi un service local. Luminosité à bâtiment et éclairage public. Installation de vidéos de surveillance. Installation de systèmes d'alarme anti-intrusion pour véhicules et maisons. Adamu tukanayo, bakoki kotiela yo alarme moko ya suka. Oh yes. Olingi talo. Dans le pété. Car de quelle construction et ça offrir pas prix très très abordable pour qui qu'on négocier en futaranda mondam oh et sengoteur de quelle construction moi na Congo mboke bongi yaka de quelle construction avec pesa yo opportunité ya ko bongi sa avenir na yo bokoko na yo vieillesse na yo de quelle construction pambolama tala ndenge Moïse Mbiaza na yo vandi kando vandi ba no bulemba mobitene na za boye il faut na lukana ko selata abeda shuma kambu
mais beaucoup de gens ont shooté, ont fait senga eloko moroté ou soit l'Eric Manda la senga pe le monte parce que né d'abord non c'est l'Eric Manda makambo. Est-ce que la fille pour na yo qui la fille à cause c'est la Moïse Mbia makambo na maman ya moi na papa pe ya la fille wana. Ba cause ça makambo. So que zala ke makambo solo pourquoi ba senga ba 40 000 de. Mais ba ça na tribunal Moïse alobi boy. Na place que tant on soit fanda ki yoka na place que tant on soit fanda na mwana batu et que peur on peut ça $10 000 ne Moïse nous t'a proposé on peut ça $10 000 famille babo babinga ça na mwana biso 4 ans après ça on 40 000 $. Est-ce que ce qui Moïse a conscient que comme il y a la fille il y avait quelque chose pourquoi on dit ma foutambo Neymar mobali nyonso osoro bimaka na mutu mobwe omoni ngana koko ke ko pointer Moïse Mbi était que na koseli ka mobwe donc d'autre part la fille a raison ma ebine nini yako sali la raison na yewana te ceux qui babimana Moïse Mbi basali na 4 ans ndi bino soit disabolo parce que ngana yebite ngana zala été ndi basali na 4 ans la fille alinga ka sala babilo ko anda salité alinga tala ke mutu aza homme de Dieu de 1 alinga tala de 2 asombelanga ta mesha pambo de 3 réputation na yanga moko na mwasi mettons yo biso to moni yo bolingo nanga wana bote c'est moi aposanta qui est malamment indirectement ba va comprendre qui le zambe fuzi vega yo famille kokoko wana moto mama ye wana oseki opangi minu to Moïse Mbi aleki abiata botondi si ba marti Moïse bala na kubala te moi sumvo cha munda kia bipesa taka koto batongi 50 koto 50 abi donc c'est comme ya bwenga donc il ko bala te ngado na comme nani Sarah nazala toujours na kondi la fille a dit ceci à sali vidéo on a les qui on dirait que ça là on est pendant Lukabe c'était tout pendant que sali comme ya frère Moïse Mbi était mais la fille a fait ça pour gagner ba amususu au etkana sima au frère Moïse à cause de trucs parce que anda ko sentir soit lesté à comment ba esprit comment na ba bilo mili mozo bimelaye pour la fille elle confirme que non pasteur Moïse Mbi aza mosala nzambe te. Oh ya ebete kaza musana nzambe te soko linga ke poani ebe ndeni ke Moïse Mbi alakisake bakisi ne tongo muto lingio ne matozala totambola kati oyebike komeka kutu tena nani azamuto abaki oka ba message ba pesa biso olai pozo okamacho chelito ebo ronflement ya fo omoni bakisi wana te ezolakisa ke yo tango ke ondimi ofanda na mutu wana oyebike muto bakisi après 4 ans ndozo limoyo bimisa babiloko donc ezane loko moko boy Neymar nazo yebisa yo ezo circuler na minicho yo il fallait ba déstabiliser ba vie na bango tu peux imaginer mutu lokwa Michel Bakenda je sais pas et le bel on t'a dit bas caméraman na bipo na Michel to kotambola to ça la marche Michel Bakenda yo mozala kati na solo la kana Michel butu moi tongo pourquoi mais dans studio si muto kuto linga ko tsabiso studio ozomona Michel je sais pas na zora place mo boy na ebi place on a ko chaité atano na ran ya ba bêtise azalate de boy no revanda na Michel o monique muto yo azala boité mais ko yo ko mona ko koma tina niveau wana bozui na bino photo na ye bozui bo publier ye bo bandi ko poster Michel Bakenda na moni batu bazo finga na zotala le jour nga mona photo Michel Bakenda franchement je te dis nazala na bandal tina makile tambolanga na nzoto. Parce que je connais Michel Bakenda très bien. Tozala nazali kambu bona olingana ya mamusa na nzambe frère Michel na be mission kuta mari misamu amute yo na mona ko sala neti il faut sala boy omoni aza mutu mobwe aida biso moi trop même atapo na bongote botala pe quand même moi respect azala na yango avec tout le monde Michel Bakenda non te ba publier na makambo buzoba lelo bo vanda ka bo bimise photo pe atina ki ebi frère Michel na okata ote frère Michel a commis salut par rapport à quoi era koti likita ya Mike Alambai Moïse Mbi na héritier wata ba sarani 4 baluba yango so kombo ya Michel et commis un peu ba net ba simbango par exemple ba so tambola moyibi se ko za moyibi so tambola ndoki se ko za ndoki omoni nga elo siko nga pona nga na moni yango parce que era zaka ye moko mambo ezala ate non
eza pona bongo te omoni to etubena kumisoko biso to abana mboka netinga mboka tia makasi taka na uta mboka na omema bido ya 20 litres mibale na mutu mwite to kake ba mama wabwalu ni kuiba toni matamba bende mubilanga omoni biso bato mboka biso tona omicha bona ba Michel Bakenda wana to etu bonso omoni toza déjà tolakisaka attitude mo so batelemisi Neymar batelemisi la fille moko boye lokwa mwana na grâce soki nini wana botaka Neymar aza comportement na ye aza na éducation na ye aza boye batelemisi ngai batelemisi mame Emily balobake Myriam ndenge aza boye aza na éducation aza comportement na ye preuve ane eza teke so tambola na muyibi héritier aza ndoki te aza mutu héritier avanda nga na tala héritier asala vidéo mo boyemba avocat na ngai nze moi Mike parce que pour boyeba ki azora temps ya kolanda bango et pourquoi pas biso plutôt approcher rapé bango ba musicien wana pe Mike atali oh mais musicien o pe na ko kutana na solo na esali kambuti aza mutu mais bino pourquoi beaucoup mozo banda ko interpréter Michel abando tambola na Mike Kalamba na Mike te to na Moïse Mbiete mutu moko to ko ya ko éduquer Michel na ajo za nango makambo Michel azosala eza pona conscience na ye mutu na ye azo raisonner bile pourquoi na sala ngo peut-être ko kangamba na Mike Kalamba eza peut-être na relation mo boy parce que to comment vivre na ba relation ngasi yango pona wana yo yango ne peut-être sala Myriam lelo ko tambola obi tina na Myriam yonde sala biso lelo peut-être sona za la pinga mona ngana za la Myriam na za lelo te ozomona peut-être ko kutana na tina yango nde sali ke Myriam ayebana Myriam sala boy Myriam yango atakutu ke ngali to ko za to tambola ba benga ka tina Myriam preuve na ta so bo sala monsieur sika moko mobali soka linga tina akolinga kaka tina olinga Myriam te eza éducation muto awutaka na yango epa na bango preuve ne Michel Bakenda koko zotale kine Paul omona ke bazaka ndenge moko makamuno ya ba troupement entourage ba kimango mais siko lelo tonto monye lokwa bon déjà eza makambu ekomi la fille wana a publié Michel Bakenda omoni nyonso tolo batina tout se paye ici bas bato bambane watu la kumwele waya kumwele omoni lelo ko bomba sali Michel Bakenda lelo babeti maboko mukiletali lelo yebisangai te face ba image ya héritier na mutu te mais malgré tout ça ba vidéo tika na wa bando vanda kaka bando lobela wata non mutu sala waza ko loko zo lekela pa comment Michel comment ça fait-il Michel a musala nzambe mais Michel comment ne ko yembela ba Abedachou o yembela Eric Mandala dans sa Eric et dans sa Abedachou musala nzambe yo o se dédié pour no yembela nzambe mais yo ebi vidéo na pe na mona vidéo na Michel azo yembela Eric Mandala na Abedachou on a peu d'autre part mokile pour fouti oye non ça là parce que vous sacrifié pour nzambe il faut aller honnête les personnes nzambe qui o sala la nzambe na ndenga solo mon était balingi ba salir par rapport ya eloko mo mukie oya sala ki yango ke non esengi ba salir nema ngana to utako sala émission dernièrement aya mamisa ngana to yemba prévaler omoni tanto lobake biso toza ba star Karine Mokonzi yewanati Karine osala bi mission azoyemba azosala boye azosala nyonso ya koki ko sala Michel Bakenda kokende omoni yaya so mutu mobo abengi yo a promettre ezala mbongo ezala loko mobo oboya te ponga na Yesu te oh Yesu kutu akendo lia na ndako ajase mutu amukuse na Bible ozomona amitala teke na Yesu amitala teke na sala boy pona boy non amitala ke place babenga na nzala na kende ko lia Michel Bakenda so babengi ye eza ambiance nema ngakuto ya moko mona tokuta na ne to sali video frère Michel longba kuna tama omoni ezatika fingo na ndenga solo pobo sa niveau zo mwa elo mo ya koseka to kenda ne pas frère Nelson Awat omona ndenga ayamba biso amusali na nzambe ezateke biso to komisa bomba Jésus en personne non Michel Bakenda tongo kutani na cadre ya ambiance bokanga ba sentiment na été fallait bokange maboko bocha bakraka yozo yembele Eric Mandala Eric Azando ki asase boyebi sa place bokeno kanga Eric place opumbwe na butu
Oyebika na mutema ya Eric na combien de ONG azana ngo a. Osunga combien d'orphelins. Je salue Kakato Mandala. Papa dadi ba bon na kina. Azongi déjà ozomona bino moko yo moko yebi ya kobetelo lisolo te. Kabando ki ba Eric wana famille Mandala ya bakisi yo ye moko lobi abitala bolia mbongo na ngai te mboko lemba naza muto bakisi yo bela kaka pa na kufi bwena bo omoni bazana bo ONG oyo ba pasteur kutu basalisa te baboko la bango peut-être soki ekutani na occasion moko boyeke Eric Mandala Abedachou bavandi Eric Michel Bakende jamais au côté studio pour honorer Eric à côté Abedachou jamais. Oh ça la honte parce que ebi ke na yembe la nzambe jamais na koko adorer mutu parce que to yembi sonyo so total là c'est lui qui est au-dessus de tout. Maman, merci à toi Myriam Mapula, merci à nos téléspectateurs, à tous temps. Franck, nazo avertir, c'est toujours Franck. Franck, aux avertir français, Franck plutôt. C'est comme si frère Moïse, basé en justice et avec la fille, basé en justice, basé en parquet, bafunda qui est. Si koyo tozo ebate, est-ce que eza baje ya muto na sima pona ko sali au Mike comment na ko sali Moïse Mie ou soit Moïse Mie a ma conscience ya ko ba que non j'étais avec la fille, j'ai fait avec la fille 4 ans. Nema na boité ko sala na fille 4 ans 5 ans et to boité. Moïse Mie il a fait quoi? A sali net nini? A longoli ses imités? La fille a longoli ses basé. Ya totika. Yo bi mobile de virgin na vie. Naloba. Té nabi ataku to azali. OK, porter plainte. Ya nene. Oh, ngape so zabo fana la mukela papa bana na ke porter plainte. Mais pourquoi biso to sala ka yango te? Eza lokola lelo zana 1, lobi na 2, lobi na 3. Fi wana azande mayele te. Eloko azo sala ayebite ka BBC réputation vina mobimba. Mais maman n'est pas appuyée, papa n'est pas appuyé. Bazo appuyé parce que baza besoin mbongo. Bazo pouiller parce que baza besoin bon ata Moïse Mbi soka boya ka mwana na bango alinga continuer toujours na chemin na yeti akozwa pe mobali mususu do biso mibali onyonso ya kala babanda na biso do il faut peut-être zongela to bando on dirait nga pe fallait na réfléchir na kanisa mobali moko azaka na Paris wana. Hein? Il faut la porter. Vraiment, merci à vous, téléspectateurs. Je crois qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Là, c'était Myriam Mapula. Merci, Bafananga. Merci, Batutu, Balingatina, la Chinemar et Myriam Mapula. Balubo s'abonner massivement, chaîne Ezaka Moko. Congo promo ya yemoko rafungi je te salue là où tu es. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à dire de mon nom parce que fanatique continue misala on appelle qu'il y a une émission. Ouais, merci beaucoup Tina Lash Neymar. En tout cas, là mboka na biso e baka ndeni ni ko sa musala na on. Total la te ke pour Moïse Mbi aza pasteur, tozota la pe kaya la fille. Bon ce qui est dossier wane eza bongo ke il fallait balandela ngo jusqu'à la fin ba ko sauver ba âme ndenge fiana lobi na sala ki on pona sauver ba âme eza toujours bongo ke soki eza bongo te Moïse Mbi alinga la fin ndenge balingaka mwasi nyonso yaya au moins quand ndenge sali réputation Moïse Mbi fiwana akofute loko ya sali tozotika vraiment justice na biso na nzambo aza likolo ye moko aza na contrôle ya nyonso abanda ko sala nini a sala nini a eba ko contrôle makambo parce que biso bato mokili to lobaka obiso to mona na misu obiso to mona na misu ya ngonde to loba mais to eba ke Moïse Mbi ana tellement liboso cher na utako betelo li solo modernement anabinga na za camarade nanga abeti 7 ans de mariage abotate kana cité betela na kenda zo pe azuize mi aboti kana bakisi ya Moïse Mbi en tout cas to tika vraiment ba fille bozo zota nkolanda na bino mibali na biso basi totika baje ya soko lingi mutu sunezaka au publier sunezaka au détruire après avoir publié au gagner ni ozwani ni réputation neti mutu lokwa ngaya to publier nanga au publier nga na 5h juste to koma du na elo mutakala na émission nga soko publier nga au publier nga na 5h juste tu te koma 6h na bengi tous les jours au moins penza spectacle ya makasi wana ngamo penza pam si wana loba na bamba mibali o mabibali batonto bazana poto tinanga photo boy tinanga photo boy bango nde bazala bongo bazwaka misunya kasi bakata basala ngo ba sardine bino pe oza na besoin mwasi ou bien yo poza besoin mobali futa vieux yaka
biloko ete ya ba Michel bakenda wana oyo epesi bango maele tato aba yo sel bi beaucoup musoko Michel bakaji ba mumputu mwana Mike omoni siko Mike abalaki abalaki o Michel azobala te Mwezimbi azobala te bia bwene Mike abali bakobala siko ndeni en tout cas vraiment non senga bino pardon toza ba congolais to lingana o tozo sala oyo vraiment après avoir ko ya ko seli réputation moto ko gagner nini to lingana to longola ba idée wana moto mususu avandaka mwana na lokwa za makolomine na bokele mpese mwana na lokwa za kitoko fanda bebise longi après yo kutu denge ma ba utako tane maka koma lokwa zombie pardon akomi lokwa monstre moi sala te monsieur ça nyonso na ni kimutema mabe oboma mutu te eloko te mais eloko nzambe moko pa yebaka lelo ata longi no ezata na tâche moko. Merci à toi Myriam Mapula. On est arrivé à la fin de cette émission. Je ne sais pas, tu as quelques gens dédiés au ça va dédicace. Ouais, merci beaucoup na Batunyo so bazité un kolandanga. Merci beaucoup na Raf Nginduna no les boss ya chaîne Oyo. Merci beaucoup na cameraman Abiso Cédric Sedi Baye penza l'homme en swag qui na ngotisi wow. Et merci beaucoup na Batunyo so bolinga Myriam bato bolinga Myriam bo abonné massivement na Renaline coach officiel wana na pesa Renaline yemoko bambote place za numéro ya Myriam bozango même pas tinalage même atana Renaline bako zo na bango ba numéro zaza na wana. Et merci beaucoup na le coach le plus célèbre Marcel Mayala depuis coach mon scotch à moi hein? Coach Mayala Marcel Mayala mon scotch mon coach te même mon scotch Mayala salut à toi depuis amis je te love. Ouais coach Marcel Mayala, je te salue. Merci beaucoup na Hercule Banvoit depuis London City. Moi na poto tanga Hercule Banvoit tout muto za pinza ba konza. Nani Florence quoi le monde est tout ya yaba. Sali e ban yo ya. Kabe ya wa babe. Kabe ya wa moi kabe ya abi vraiment lokola ya sepela na fois Michel Mingi alela ke sala ke passe mais Florence to bi ke nzambe o ya tika bana na ete akobunda pesa biso surtout biso ba luba. Tu dis ba chimunyi. Vraiment, merci à toi, Myriam Mapula. Merci à ma fan tout. Bah, tu vas le cinéma. Naïbi qui est comme dans la émission. M'appelle. Bah, soutien, bah, remarque ça là vraiment bien. Merci à toi, Cédric Sédiba derrière la caméra. Et là, je vous dis, on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Enos. Docteur Jeff Jadi, les détas dont des dieux. Bongo te Willie, bongo te tokaye, ma jolie na lelie. Ah Willie toka, na sengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner au Somba Décodeur wana. Mbango pona kotala ba biloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure. CPLA TV, na bande libre, CPLA TV, Décodeur et CPLA TV, ma chaîne tout, ya Kinshasa, ma chaîne tout, ya Congo, ma chaîne belle bouquet na tout est sur les nyonso, ma clip, tant aux autres ma bonne donc ma information nyonso ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie à CPLA TV. Awa suite effet ya maladi nyonso yoka mwali solo awa epa papa France solution ezali ngai mama na bino nazalaki na pasi na bana olala pongi te bensomni l'air nyonso hémorroïde ebimisa bapota mpenza ti na liboso ya biso basi na boyokela ngo soni te po eza maladi elieki ngai na kati ebimi ti na libanda ti na mosopo ya biso basi kolala pongi te mokosa koswa mais 3 jours kaka nazwi bido kaka moko na melaki ya papa François wana bakiti ya bokoko nazwi déjà solution nakomi kolala pongi nakomi kolia bien nausée esili koswa mpe esili mbala moko donc solution ezali soki moto azokosa bino bakokokosama te yaka soki oza na pasi ya maladi lokola ngai nazalaki yaka okozwa solution okobika oyo eza ndeko na nga mwasi toye na ye awa po oyo eza atake ya thrombose totamboli deja mwa mingi
ake babisika mosusu azwi mpena lobiko te yango toye na ye awa tomoni ke bapesi ye bakisi tokei ntango tozonga tolingi ke topesa témoignage ya malamu bon nakomisi nzambe po nga nazwa maladi ya mokusa nga nazwa maladi ya mokusa ekokisika ina ne na 7 mois nazotambola natomoli lwanda mobimba bana bebisi mbongo na mimba za Kongo eloko moko te nazongi lisu Rwanda sekokozonga nazongi Rwanda naye okutana na papa force bakitokanga batraitement yango traitement oyo napesi eza kopesa ngai yango ekolesinga yango nakumisinza mpoza nzambe kalisia papa bafonse kani epesa maringuya okoneka makiyena ebakisama na likolo. Centre traditionnel naturel Dr Afonso 100% naturel. E o segredo das folhas